Kinshasa tozanga mawa pourquoi? Muta kateni musisa sona kateni pe musisa mawa. Double câble kateni donc azo comprendre sous que na mawa. Na soni za ili susute. Tomoni ya muziki ndingu azaki na pembe na feri. Azo démaraka fali de temps en temps. Mais au lieu peut-être to kende pe na idée mususu. Tomoni les sous ba saper pe kaka ba ke pembe na fali, ba komi pe ko finga muziki ndingu ba komo finga feri. Oya zo sala musique ya bien, oya composer nzembo ya bien, oya pesi biso de la belle mélodie tokondima. Soki na yebi ke na ba qualité ya mungongo na corde vocale faire à l'équipe fali, je dois le dire parce que eza posa na ngai eza pe opinion na ngai. Soki na lobi ke fali à l'équipe faire na visibilité na minute oyoyo. Eza opinion na ngai, personne peut me changer. Koza la pembe, omoni ke koza la pembe na ba leader yango bo memela ba musicien ba problème. Ce que memaki mona ntsukate pembe na jibe lelo mbele jiba ko na ba problème ote. Ce que ozaki pembe na falite, mais le peut-être lelo ba problème on nyonso ba bazo akize pe falite parce que je vous assure qu'il y a des gens au bazo akize fali na makambo. Suite kaka ya biso ba internet oto ya ka pembe na ba musicien, ngana zolo bela fere, ngana zolo bela wera, ngana zolo bela surtout e comme inde touro na fali na fere. Na jibe na wera zaki Zakari baba baswe. Na vient biso Serge Kayembe yango monita mu Zakari lo baye ke ye muta fabrika wera to boya ko Zakari azamadini wera. Jibem piana a fabrika ka Serge Kayembe. Kisinjora janvier bozana mal vie mal répété. Kisinjora passage non sur terre nzamba ko tuna yo oyaki ko sala nini, j'étais là pour déranger les autres. Pourquoi? Kisinjora na tindaka yo mwasi okoma mubali, pourquoi? Kisinjora mwana na yo na botisa obota ye mwana mwasi, pourquoi ye pa ki obala mwana mwasi? Donc bosala association ba lesbien comme papa miso mona galisusu te yo zu mwasi na yo mwana pa zu mwasi na ye boye na baona ndako. Donc vie oyo yo bozo vivre vie à son nom également. Donc ndako ya Kisinjora soki otekaka makolo pa vino e baby. Ah oui, je vous assure, vino et baby pour l'andaka Kisinjora, batekaka bangi, batekaka drogue, batekaka bombe, batekaka lotoko, likolo na ngo kindumba ya mwasi na mwasi za, mubali na mubali za, prévenez que yemo Kisinjora lesbien, mwana ne lele. Donc so batie manike na Kisinjora, je préfère mieux ya rozwaki manike ke na zwaki Kisinjora. Manike ataza munoko munene na rosepela na zona nga manike parce que so tali manike aza mwasi. Tous s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel. Vous avez information sur Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te. Big up fire, boom fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Ale Karin butu kwendile bana bafutu kangwe Señorita tuyala twendile sans felidri chalako la chaîne tuyala twendile bere rouge nzoluga oh mama nkenene nzambika ni makumama nkenene oh mama nkenene nzambia me mama nkenene oh mama nkenene Señorita mama nkenene oh mama nkenene nzambika ni makumama nkenene oh mama nkenene Karin kanima kumama nkenene oh mama nkenene hala señorita bika kudile tela yotibi boke sala boke dia bambongo boke zolo kundi mangefe ah non oui mama nkenene oh mama nkenene nzambika ni makumama nkenene oh mama nkenene lupangu te kambongu ludia nkenene oh mama nkenene yutibi sala mbongu ludia nkenene oh mama nkenene Kenene na Karim Mokonzi Señorita la baron la patronne kenene na mutema mabe ya batu ekomi kokota ti
bokende ko toucher mwana ya batu Karine Mokonzi, mama YouTube, mama internet, mwana mwaswa mesana ko sambela, mwana mwaswa défendaka rien que ba cause vérité, mwana mwaswa yaka ko sala banalise ne na ndenga calme, nzele oya kenda poto ne fort ya musicien moko te. Rien qu'un effort à ba fani na ye oyo ba décidaka ba chinois balobaki Karine Mokonzi ozolongwa na Kinshasa po ya kufana na poto dessin ya vie ya mutu na maboko ya mutu te, se kaka na maboko ya Nzambe emei oya kela likolo pe na se yango nazobisa bino ke nkenene tango bozoyoka nazoyemba ale Karine butu kwendile bana bafutuka ngwe señorita tuyala twendile sans felidri shalako don nazoyemba nini Karine mutu abandaki masolo ya internet, Karine mutu afandela internet, Karine mutu asala mais lelo avutuka azonga bolingi bozongisa Karine sima ekosimba te ntango ozoluka ozongisa sima olingo ozongisa Karine ndenge balobaka Didie Maselaka avutuka pra te yende la reine de l'internet yende mutu asimba masolo yende mutu akanga internet yango nayebisaki bino ke biso tokobunda kaka na cause nostra. La Chine ne tombera jamais de Karine Mokonzi. Mobilisons-nous. Tous à la biso nyonso même morale, tous à la biso nyonso même idée, tous à la biso nyonso na trajectoire moko poto sala makamu ndenge moko na ba chinois yango moni Karine Mokonzi alobaki ke retour na ngai ko pesa ba vertige. Yo Sarato la Madine Karine. Oyebi papa Hervé Gola, Jésus de Nias, meilleur chanteur de mon pays. Lelo na yeli bino opération longola bantivaleur nyonso pembe na ba musicien. Longola bato nyonso bayaka kofingela ba musicien bato. En tant que soldat ya Karine Mokonzi paracommando. Na yeko yebisa bino ke il faut tozwa ba décision oyo yo ndenge ngai na zui information et pas ya bakonzi na ngai ya internet. Il faut tout long la banti valeur nyonso pembe na ba musicien. Na banda ko tuna bino manike. Olinga ko kende pembe na wata po bando kosalela wata nini. Muzeki ndingo kutwa ya zofinga mer moko yoka fere beta et toro parce que ceux qui ezana ba animateur baza pembe ni ya musée. En tant qu'artiste, n'est-ce pas blesse créateur. Okoko zwa kaka biloko muze azobwaka wana obandi ko salela ngo ba kripe o benisi batu na nenga mukete. Po muze aye azo démarrer azo kene na ba comédie mais quand même à apporter un plus. Moi je dirais que moi ba animation na ye wana s'il y avait des animateurs nenge tozolo baki oh nenge ba bili bazalaki que sagesse n'intelligence c'est ça akoko zwa ba kri wana mbala moko ale asaleli yango. A cause de malobana sele lango bakri. Allez faire betaye toro. Allez papa Melina. Toke betaye toro. Oko sele lango cri mais manike pembeni ya héritier wata gogan motona tembolinga ko memela nini. Ki sinjora pembeni afali o apportaka nini. S'il vous plaît lelo na ina solo nanu bato bazo kanga makana ba musicien tengai nga porte-parole. D'ailleurs bozo comme ba porte-parole lango sans accord ya musicien. Sans accord, il y a leader, il y a moko apeso accord que non, à partir de l'obanda ko lobela ngai. Manike na ebisa ki ok, et pas ya héritier wata et ko simbate parce que ngai yo nazo lobela bino. Masa na nga zonkyo aza chanteur kuna. Le mignon garçon zonkyo aza kuna et pas ya wata. Zonkyo ebisa nga lobi beret rouge. Nenge to fandi to beti kora mikora koza boye. Moni gogan moto na tembe. To na posa to beta musique mususu. To na posa to na ba couleur mususu alors ben salité ya ko ya ote na fingi fali, o na fingi fere, o na fingi jibe po na wata. Non. On en a marre de ces histoires. On en a ras-le-bol de ces histoires. C'est plus le moment ya koya na ba aventure wana pembeni ya wata. Lelo bozo zwa tenter
banalisi ya ko décortiquer banzembo wata yembi nini wata composer nini fali na Médé abandi bandeliti suka. Qu'est-ce qu'il voulait parler à propos d'Amédée? Qu'est-ce qu'il voulait parler à propos de Dieu merci Mbokani? Motema nange beta bangi bapota na banzela nyoso na lekaki mais depuis na mona nanga Marlène na kokaka lisusu te. Voilà. Kosala analyse na saki bino ke les abonnés de chez Mokonzi, abonnez-vous nan, abonnez-vous, likez, partagez. Na saki bino ke awa wakala mingi te nazo banda koyela bino. Est-ce que boyebi ke ti nazo travailler na pesi kombo émission te? Jusque là na pesi kombo émission te. Nako banda koyela bino ba analyste ya ba musicien congolais ba texte ndenge nini baby. Mais bozo wele la kaka ote kanga jibe kanga tel. Mais il y a des textes mususu on ne peut pas écouter de chansons mususu bazo yembe la kabiso wa okoka nzembo bandeliti suka insalité. Mais bozo arrivé te ya kofanda ya kolobela yango, vous êtes là rien que nani fallait akenda ki poto akena combien de musiciens kasi fali fere amemi nani kasi fere alataki nini akendaki ndula award mais pona fere akende ndula award fali akende ndula award fali akende kozwa trophée intel. Mais il faut savoir d'abord ake yango en duse de quoi et pourquoi ake, parce que fali n'est pas ménisé, fere n'est pas ménisé, Jibin Piana n'est pas tailleur. Ce sont de musiciens congolais où il faut juger bango par acte musical na bango. Les autres, c'est la banalise musicale. Vous êtes là rien que pour embrayer les gens. Oro kamane kote. Talangala yebi mais si ça nous ces obimons na plateau pour nous défendre makambo. Oyoyo eza na sensité. Ozala wana pona ko ya ko critiquer batu oyo ba fandi na bango na bandaku. Mais pona ko sala banalise ya ba chanson oyo ba musicien bazo yembela biso ndenge kala. Toyo kaka nzembo mususu mutazo yemba boye. OK. Na sens mususu mutabandaki nzembo azoyembela lisi baba me ayoko suka na boy. Voilà. Kisinjora marketing nini oyo koki ko la fali oyo nanu fali basale la été. Kisinjora toi t'es qui? Tu es qui? Kisinjora oza nani tozonga na kibiso parce que actualité JB ngakuti na considérer ngo c'est le qui parce qu'il y a rien. Eza bolingo ya Jibin Piana na mwana ntuka wani concerné bango mais biso tozo sola na biso na biso autre bo bebisa musala kisinjora manike boko ki roya ko sala banaliste ya musique kaka te. Il faut za la pembeni ya musicien s'attacher kaka pembeni ya musicien oza la pembeni omoni ke ko za la pembeni na ba leader yango bo memela ba musicien ba problème ce que memaki mwana ntuka te pembeni na Jibé lelo mbele Jiba ko na ba problème ote. Ce que vous avez qui pembeni a falité, mais peut-être les problèmes on so bat bazo qui peut falité parce que je vous assure qu'il y a des gens au bazo qui zé fali na makambo. Suite kaka ya biso ba internet o tozo ya ka pembeni na ba musicien, ngana zolo bela fere, ngana zolo bela wera, ngana zolo bela surtout e comme des touro na fali na fere. Na shibena wera zaki Zakari baba baswe. Na vient na biso Serge Kayembe yango monita mu Zakaria lo baike ye mutafabika wera to boya po Zakaria za madini wera Jibin Piana a fabika ka Serge Kayembe koto chobo egal bikuna Zakari tembe na kobina tembe yango to yeba bango par rapport ya ba histoire na bango wana pe ba yaki nango na kofinga boyete. À l'époque, il y a Zakari, Serge Kayembe, vient à Bissona, Babaneki au sala bémission, Batuni Jibé, Oye Poto, Nengenini, difficulté, Nokuten, Robeta, Wapi, Makamba Bassal. Oui, ceux qui vont la promotion, il y a Bassal, Oba, Mézissé, Bazo Beta, là je ne disconviens pas. Mais ceux qui Bobandi, Koya, Kokota, ba vie privée ya ba musicien au commis porte-parole à musicien pour finir la caille ba musicien mususu pour démarrer la caille ba musicien mususu non communauté congolaise toti ka kopé sa bateau yo ko favoriser bateau oyoyo baza ba anti-valeur rien que pour insulter ba musicien mususu rien que pour na ko dénigrer bateau mususu mutuneti ya Laurent Sokoko azani musicien ya Laurent Sokoko ce que ça homme d'affaires allez discuter na ba homme d'affaires kende ko discuter na batu oyo bozo sala na ba copie ya pétrole ya ba bateau kende nini fa na comme na 3 bateaux mais ba filet wana pona to sala pêche ya kité mais carburant na ndenge nini yete na leki na mission awawa pona sabino ke 500 tonnes na nga soki ya carburant il fallait ya écoute Kinshasa pona na servir population congolais et ya kité l'ont pas accepté hier Laurent Sokoko
Mais ceux qui ont père de famille, mon colo na âge na yo ya Laurent Sokoko zoya po banda ko ya ko finga. O komi porte-parole ya couple boloba ya ko felo mide. O moni biso to zo rappeler tant ya ko répondre boy parce que bino bozo ya na maloba mabe. Ya Laurent Sokoko balobi mon colo ceux qui a se respecter te moi na mon on respecter o ndenge nini. Na bomi likambo oyo en tant que soldat, en tant que béret rouge, makambo ya ba porte-parole pour na ba fingela ba musicien bato en tout cas ndenge tozalaki biso na biso ba jeune j'ai pas accepté. Mais tellement boyo kokoti sa porte-parole il y a 62 ans. Boyo kokoti sa porte-parole oya komi na ménopause azokende vers la mort ayo kokota banda koloba. En tout cas, en tant que porte-parole, il y a ba porte-parole nion sur internet, je vous assure que na beti c'était makasi mobeko kwei makambo wana esili o ngai kisinjora pembeni ya fali o ngai nani pembeni ya nani boy yaya lobela leader na musika mi pesa valeur ndenge nga naza boye na bisaka bino ke soki omoni ngai pembeni ya fere gola na ki osala musala na ngai na ko kende tena kende ko milingisa na makasi neti ya Laurent Sokoko et pas Kofi na ko kende tena kende ko milingisa na makasi neti nati lokole pembeni ya fali na ko kende tena kende ko milingisa na makasi neti janvier na kisinjoka pembeni ya fali non yango moni ke bazozwa bino na valeur te même musalo eza Jesus na valeur te kopo eza Jesus na valeur te ba komi ko zwa bino ndire ba chose on dirait ba biloko moya ko sa to sola na ngai tang na bandi kopo yo Karina ebisa ngai boye ona oloba na chez Mokonzi naza chez Mokonzi Karina ebisa nga béret rouge mami Rolanda nga émission abisa nga béret rouge na kende pa mutu boy na tourner na sengi nga mbongo na kende pa mutu bo pesa mbongo na zongi boy mami abisa nga béret rouge olobaka bien oyeba ko solola et surtout oza na maîtrise sala be émission na yo moko sala ba analyse boaka mutentel batu bakotala yo koya ko finga te koya ko dénigrer batu te mais sala kaka ba analyse na yo boaka mutentel à l'époque apesanga kombo ya batu ya na jogo moko na boaka na lia pe mbongo Karina ebisaka ngai te ke béret rouge luka musicien moko kangama na ye po musicien wana ko fula yo na sima musicien wana ko kende Karina ebisanga béret rouge sala ba analyse na yo moko batu bakotala yo moninga ngala memela mutentel sac na banda ko landa ser wana pona na apprendre kaka métier nazwa te espace ya plateau kaka oyo na loba mais jour batikela nga espace ya plateau ne jour na démontrer ba onke na Karine Mokonzi tondi sama un esprit plein zala un esprit sala bémission ata 3 ou 4 personnes bazotala yo yaya loba bien pese explication claire loba makambo o eza bo solo batu bakoya kaka ba otala yo ngana ya poto na kenda poto na nzela ya mutu te ba chinois ne batu ba memangai ngandenge nazalaka boye na loba ngo nazalaka porte-parole ya ba musicien nyonso o bazosala de la bonne musique oya zo sala musique ya bien oya composer nzembo ya bien oya pesi biso de la belle mélodie tokondima soki na ebike na ba qualité ya mongongo na corde vocale faire aleki fali je dois le dire parce que eza posa na ngai eza pe opinion na ngai soki na lobike fali aleki faire na visibilité na minute oyoyo eza opinion na ngai personne peut me changer soki na lobike ngai nazali wario to naza gaulois ya makila personne ne peut me changer. Et ça vie nangai parce que même arbitre oza na katikati ya terrain za une équipe moko akumisaka. Bino olingite na za une équipe ona kumisaka pona nini. Ba chroniqueur bozo sala lisusu musala te métier oyo comme on dirait ya ba zoba on dirait ya ba imbécile on dirait ya bato moko ba mikala. Voilà, c'est ça les mots. Ba chroniqueur ba komi ba mikala. Chroniqueur na musicien il faut en valeur na yo ki chroniqueur musicien en valeur na tant beaucoup tani béret rouge ndenge nini bien leader ndenge nini santé ndenge nini na ki pona na interviewer suite ya concert nozo beta Didas Arena boy na interviewer faire parce que ça mon travail c'est ça mon boulot
nakene interviewé ye mpona apesa bato information ya ndule na ye kisi nzoka olekaka dimanche na ba TV mpona oya opesa biso programme afali non ya Laurent Sokoko olekaka ba dimanche mpona opesa biso programme ya Koffi Olomide non non bokoma koleka kaka na émission internet parce que vous savez que ici quand il rendre ba compte na bino ezaka kaka na internet non 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 on en a marre tolembi ben salité oyo chaque jour koyoka ezana ba émission mususu koyoka ngona boyete faut tia casque na matoi donc il y a que de bêtises communauté congolais to na sai bino que tout oyo nazo boma ba mabala na bino nyoso ba koni fuati na ba musicien bo komi kotinga ba musicien Karine Mokonzi akenda poto musicien tinda été ngape bere rouge na kende poto musicien mo ota memanga soki ezake na nzela musicien gloire à Dieu mais soki ezake na koma mukala musicien po memanga na poto je ne crois pas nakoki jamais kokoma mukala musicien na na fingela e bato pona amemanga na poto jamais jamais ba Ranson ba mema ba Zakari baba so à l'époque Zakari afingaka nani malgré le loi comme mal éduqué na kimukolo po cerveau baby azana problème mutu a comme n'importe koloba n'importe quoi comme les bomo ndemo na ye Zakari afingaka nani pona ba kenene na poto Serge Kayimba afingaka nani pona ba kenene na poto baba naki ko ya tie caméra tie tige aye na idéologie ba jeune idéologie ezali sous te idéologie comment ka comment mutu a préparer ma finga kaka il faut na finga type na ya finga nini nga Karina bisanga mamba finga ta ngai soki bomoni nga na yo répondre mutu moko yaki a s'attaquer na Karina chez Mokonzi c'est parce que nga na yebi pasi oyo Karina moni ko lungwa Kinshasa tia koma na poto na yebi pasi oyo Karina moni ko lungwa Kinshasa tia koma na poto Karina kena nzela musicien mon côté soki na soutenaka Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi c'est une femme battante parce que nga na liaka na sima ya Karine na betaka yango c'était nga na liaka na sima ya Karine na ben siltite na kofinga te so bokanisa ke po balingo mingi po faut za la muto finga raté nga Karine linganga mingi po na finga raté po na yaka ko défendre ba cause ezagisse net to lali to lamuki maman Afrique du Sud ayaki o Karine boy na boy to yaki to yebise ke Karine Jimmy Belawa yaki ko landele na poto OK Jimmy Belawa yo landele na Belgique soki vraiment que bozalaki na souci ya que Jimmy Belawa balingana Karine te il fallait ki bossa la démarche na manœuvre en Afrique du Sud boke ne boluka Jimmy Belawa ke Karine azandumba tala ba vidéo ya Karine boy na boy ko landa nani Karine te Jimmy Belawa basi bazan Afrique du Sud mais soki Jimmy Belawa longwe banda Afrique du Sud Kinshasa ti Belgique ako toute sa mutema ka pa Karine parce que ça destin ya Nzambe eza destiné ya Nzambe atrasaka yango ke Karine Mokonzi faza na ma fils azala na mbongo te ma fils bakabwana ye aya kokuta na Jimmy Belawa pe destin ya Karine Mokonzi eza kaka na maboko ya Nzambe na maboko ya mutu moko te Karine banda internet ti lelo akitaka te alaksaka nini c'est parce que yebi eloko nini azosala na me conscience soki Karine azali ko soutenir leader moko leader wana mbelelo asila Melelo Karine aza wapi Melelo mami aza wapi po après actualité ya JB Mpiana o nyos tozaki na actualité ya vie na biso nani kombo ikimingai nani ya Natilo Kole tozali na actualité Natilo Kole na ba miniature biso toi hello ba lobeli Natilo Kole lungwe pa Natilo Kole silité JB biso nyonso JB soka nango soki bango ba sili ba actualité o ka bobaloki Mbolina yo linga laksa nini Mbolina yango na ebsaka bino ke Karine Mokonzi aza fondation après toutes vos histoires ici après avoir faire tout ce que vous êtes en train de faire ici soka nango soki ba matière ici libino boye pas maman pour Karine akoyaka katewe na internet alingo laksa nini wana boza sous actualité Karine alingo laksa nini aya laksa biso lino na or aya laksa biso Jimmy Belawa le sa majesté azobala lisusu libala ne ko simba te boy na boy awa ba pemisi nanu boke na JB Mpiana tangu kaka ezosila bokozonga koto mais bozonga kopesa banalize ya musique congolaise pour na to faire avancer notre musique
topesa information ya mboka na biso bisika oyo eza ya kobeba, tocontribue na mokonzi ya mboka mpo mboka etongamaka yango moko te. Ifu biso nyonso peuple totia maboko na pate, kotia maboko na potopoto eza kaka te ke il faut okende osomba immeuble otonga tosala nini. Kaka na ndambo oyo oza nango ya mayele na yo okoki ya po prodiguer conseil ya bien na bato oyo bazotala yo. Moto azali na calcul mabe atiki yango mpe, moto azalaki na baide mabe atiki yango mpe. Président Goga namoni ke olingi osatake na JB Mpiana to na Weranson. Weranson na papa na yo abota yo ye moto abimisa na monde musical en tout cas namoni tiana fallait akoki obima bo ayebisi ke nga nazo atake fere kisi njora lobaki ote presque atake fere te totala makambo na biso te. Bino boza kaka wana presque lobela ye pena lobela ye namoni basaper awawa ndeko na biso muziki ndingo abandaki olobela makambo ya fere. Pour moi, que toza kaka na monotonie, donc tozo créer esprit de créativité ezate na biso. Ceux qui mutazo fingela mutu ba musicien, mutu mo pa osala fora koma ba no fingela pe leader moko ba musicien. To moni ya muziki ndingo azaki na aza pembeni ya fere, azo demaraka fali de temps en temps. Mais au lieu peut-être to kende pe na idée mususu. To moni les sous ba saper pe kaka ba ke pembeni ya fali, ba komi pe ko finga muziki ndingo ba komo finga fere. Monotonie. Tozo évoluer te ya sikezate. Koto bazo finga fali pe aki azui ba saper pour na ba no finga fere, c'est la monotonie. So tozo ça la monotonie kaka ne loko moko plan répété. TV ba robaye bino. Il faut apporter du nouveau. Na sala ki émission liboso na lobaki sur base de nini. Lelo il faut na changer. Na sa sir na cause na besoin ya ko yamba be invité mingi te mais na zala nde na matière. Oyo nakoki koloba bato bafandi pe bazo comprendre que non pecho oyo aloba makambo ya solo te pecho azokosa soki nazokosa boyebisanga ke lelo oyo bachroniqueur nyonso bakoma kaka ya bamusicien azofingela fere bato azofingela JB bato azofingela fali bato kisi njora nakoluka osepelisa fali okokende kotombola eloko batombolaka te bebisi na vi na yo kimi kisi njora nakoluka kokende kotumbola batu pona osepelisa fali okokende kotombola eloko batombolaka. Tomoni mbwa liboma so bwana mbwa liboma oyo akendaka zwi biloko na fula ye na ona ndako bokeba akoki oyela bino sacha mbongo ayibi na fula ye nango bozwi pe mbongo bosombi lupango bomengo me bokeba akoki pe kokende koyiba karton ya grenade batikali na fula ye nango na ndako pe boyoki ndako bino tu bovide mpona nini mbwa ayaki na eloko wana mpo deja bomesana bakisi nzoka siko bazondire bambwa aki azwi eloko mwa ye nango balider boponaka moto akoya pembeni no fois ya apporter un plus na makambo na yo nga nakoya pembeni ya wata to pembeni ya ferigola boye na ye teke nakangami na ye nde ko apporter un plus na nga mpo na mosala nango na osala Blaise Créateur yaka kota zwa Shetani gola yaka otala Papa Melina yaka omona tala ba ivoirien ba kote libiso balingi ba bebisa ndolo yo tala ba ivoirien ba kote libiso balingi ba bebisa ndolo yo ya sheta kwa na ye teke wumbu vumbu kidi alelwamba makiadi telemele nkwangolo zonso kanga menet toke simba muchupil bru bete matri katuku oye o apporter cri moko boye Blaise Créateur azui a blambi yango lisusu na ide na ye abambi yango epesi makambo lobi po yo sali intervention ke bomoni cri wana ngam na pesaki yango parce que nga naza na oreille musicale nga na sala analyse ya musique. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Tout ça on a te que Blaise Créateur na ye mutu moko akritiki okuna na nani lelo na finga ya bere fingela ngai non tozo boma musala. Ba leader nyonso bo benga na ba chroniqueur nyonso pembeni na bino bazane loko bazo apporter te bayaka na ba texte ba nzembo bien te bayaka na ba crité bayaka na ba idée ya sikate bazo ya kaka nde na ba idée ya bensalite ya kofinga do ba bongisa mafinga ya sika au mona mutu a préparer kofinga ya kilelo mutu asali pena asale fort pena 8 ans na ye afinga na ndenga kilelo donc kilelo soin je t'injure soin tozo kende wapi ba chroniqueur sans valeur
napesaka valeur na Karine Mokonzi parce que ye akangama na ba musicien pona kosalela bango promotion ya ba disque na bango tanga moni ke nasali promotion papa ekoki te ngai na mukala musicien mon côté take go Mikil. Voilà une femme battante, une femme oazana combativité, oazana esprit. Karine Mokonzi double esprit. Sinorita super tantine mutaleki basarato la Madine Karine yo. Ofinga papa Hervé wana ozokende kanga photo na ye. Bosila soni musisa soni katana bino. Musisa soni katana kaka yango moko boy. Na barate soki ba dio ya soni katana ye. Soki musisa pe se déconnecta ye. Nga sona fingi fali na royoka soni pona pusa na pembe na fali. Soki na fingi feri na roka soni pona pusa na pembe na feri. Ata mami oyo ndenge tozaka na Karine soki lelo na démarrer Karine ndenge janvier finga Karine lobi sous na yo songa pembeni na yo non we lobi na ofali moko se koza mboa olembo la kabisanza bla ko sanzo li yango lisusu non 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 ya innocent non non et non soki ofingi mutu zala musika na ye. Soki ofingi feri zala musika ya feri po yo fingi feri yo koki ofingi wata seke yo koki ofingi jibo ofingi fali seke yo koki okene su pembe na leader wana kozongele lisusu lukanini yango ngai soki na moni musicien leader afinga ye azongi lisusu seke musicien aza zoba yango nazoloba ke Kisinjoro afinga fali toyebaka Kisinjoro akomisa fali secret fali go fali boy fali tiki Sinjoro zongi fali ngai fali boy a denigra fali ba video eza YouTube soki osali video etikalaka ba image eza ofinga fali o denigre fali tina niveau asuka mais biro ya fali ba yamba yo yaya balo ba to zongi sala mabe na mabete mais mutu musu boko limbise ma pusa nsu pembe na bisote. Yo manike uti kozala epa ya fali di cap la merveille. Fali abimisi mbongo na ye manika memio na poto aye kozongisa yo. Quelle ingratitude manike. Kinshasa tozanga mawa. Kinshasa tozanga mawa pourquoi? Muta kateni musisa sona kateni pe musisa mawa. Double câble kateni donc azo comprendre sous te ke na mawa. Na soni za ili susute. Ba musicien bozongisaka ba chroniqueur pembeni na binote janvier azaki janvier wata nga Sony hein Sony c'est la honte janvier na bana na ndako bayoka ki ozo changer ka ba tio koma janvier ni tio koma ozala janvier Mokonzi olungwe janvier mo beret rouge de Karine Mokonzi janvier wata obanda janvier Mokonzi olungwe janvier Mokonzi okomi janvier wata ofinga we ranson oya bimisa héritier wata odeniga etina niveau ya suka we ranson azana kale so malonga te we ranson mozo bosa na ki peut-être héritier ki na sukilo ta bien te na wenge tangu ayena sukilo te beba wera déjà kendaka poto azonga ka bandeko na ngai ozo finga patron ya mutu wana pono sepelisa mutu wana ozo finga héritier wata oyoyo ayana eloko moko te ni passeport et pas wera mozo finga héritier ozo finga wera po sepelisa héritier mais héritier ye moko consciemment yebi ke ngandenge nazabwe naze loko te pa wera enson. Peut-être que finga na pozo finga wera pona o linga mamaka c'est pas wata peut-être wata pas yebi en hauteur au sala on a quoi moko na bandal quelque part là même wata yebi te azaki na idée te o ko fingi wera son o denigra wera na ba niveau nyonso janvier banda les a wera banda les a JB banda les a fali banda les a ya fait rigola au dénigraphe wera son sans le savoir que papa ya hérité wata yiwana lelo za wapi na hérité hérité ofingela ka ye wera son po hérité sepelano tike hérité muta komi lengi na minito ekomi fali
Na minito mutakomi lengi fali, okomi janvier bafana. Olungwa janvier mokonzi, okomi janvier wata. Olungwa janvier wata, okomi siko janvier bafana. Oh, c'est que kota na sentira ya nana ketchup. C'est que yopo komi pédé, to komi lesbienne. Ah oui. Ah oui. Qui sinjora? Janvier, bozana mal vie, mal répété. Qui sinjora? Passage non sur terre, nzamba kotuna yo oyaki kosala nini. J'étais là pour déranger les autres. Pourquoi? Qui sinjora na tindaka yo mwasi okoma mubali, pourquoi? Qui sinjora mwana na yo na botisa obota ye mwana mwasi, pourquoi? Ye pa ki obala mwana mwasi. Donc bosala association ba lesbien comme papa miso mona galisusu te yo zu mwasi na yo mwana pa zu mwasi na ye boye na ba ona ndako. Donc vie oyo yo bozo vivre vie à son nom et gommon. Donc ndako ya ki sinjora soki oteka kama makolo pa vino e baby. Ah oui, je vous assure, vino et baby, pour l'andaka qui sinjora, batekaka bangi, batekaka drogue, batekaka bombe, batekaka lotoko, likolo na ngo kindumba ya mwasi na mwasi za, mubali na mubali za. Après venez que yemo qui sinjora lesbien, moi la ne lele. Donc so batie manike na ki sinjora, je préfère mieux ya rozwa ki manike ke na zwa ki sinjora. Manika taza munoko munene na rosepela na zona nga manike parce que so hoteli manike aza mwasi na makambo basi basala manika aza mwasi azana mubali. Manika edikaka bana na selon vie ndenge zokende. Metala ki sinjora. Ki sinjora manike saratola Karine Mokonzi aza leke pa na bino. Saratola. Age no za age mona Karine Mokonzi te saratola yo. Pona moni batu nyonso bakomi kaka système po Karine asa pesa bino système. Yo yaka wazwa kiti fanda bino tu bokomi kaka yaka kiti zwa kiti fanda te. Saratola yo kanga kotoza fongola matoi. Saratola. Zwa carte électeur no tala. Kenela ki tala mi tala zwa photo a Karine tala yo tala na Karine. Saratola. Au final, papa Hervé mukuse, papa Hervé, nenga zana za mukuse loko te ko nani fere munoko munene fere boy. Le loko kanga photo na munoko munene. Le lo yoke ko wele la ko kanga photo na leader wana. Sonyo te wapi. Mulayo kanitse ki ke yo leki fere na mulayi. Bokangi photo tali tai. Fere wana ozwa ko envier lelo. Karina zala na e déjà kala. Donc si aux autres la Karine bémission na faire aux envier faire les loyers au fin à Karine au lobby la Karine que Karine a collé Karine boy na boy Karine azana âge nio zana âge nin soit panta moi si ngete belle toro makudile yoyo Sarah tolo zana âge nini yebisa biso âge non comme ça na biso âge à Karine pour nga na yebi âge à Karine nga na yebi âge à Karine yebisa nga yo zana âge nini Manike yebisanga ozana ajinin ki sinjora yokutu manike na nso aza mukolo ya Karine bongo siko ki sinjora yo za mukolo ya manike yebisanga combien de fois la grande sœur à Karine na yebisa ki bino soki bozo sala ba aventure na bino bo sala mais soki bo toucher na la reine de l'internet signorita Karine Mokonzi na yaka mabe po bino nyonso ba kronifuata ba Madine Karine Lelo yebisanga saratola yo se mesurer na Karine. Karine ça la musicien ni nango ya ça la ke promotion. Yo to ça la ba musicien belé ba promotion reva Karine. Bino tuna ba Yvette Kalombo. Ata bo bongisa, je m'en fous perdement nga kuna na zati. Po boza bato bo finga après bo baluki. Ba Yvette Kalombo, bato ba reva Karine, ba saratola ba reva Karine. Ba boze belé pour ne pas citer vos noms. Boze belé, o bo reva mami. Oh, bon, reva bozala neti Karine lelo. Yaya, Karine a dit no deuxième tour ya robala. Et via kendaki. Ma fille a kendaki. Tour Jimmy Belao. Bobo mabala, bobala penetiye. Soki boza bato, bo kendaka o fingi la ba musicien batute, bobala penetiye. Dibale kofi, aux huiles sous mbali musus. Yo saratola. Boya Diego Milito zo mbali mususu examen na peso ngwana.
Diego Milito kutu vilain ozana ozwa vilain kutu aza mutu onyeki kuku ebi mutu boro to benga bomo babamba kango na mabele boyebimisa banyama pona balesa basoso kikuku. Donc Diego Milito couleur eba na ressuscité comme mauve likolo drogue. Mutu ko monembala momboya elongière moko ndire vient na biso nani Denis Les. On est safo eteli na nzete. Bando kangama na Diego Milito mwana mbala bato kanga ya notage ayaka kaka bogutane akenene bando kanga Diego Milito tika yo bala lisusu bato neti sarato la soka tiki Diego Milito poa yele na susa ozwayo nani akozwayo na libumu wana sarato la di bumondiro seyo ndire fleuve nani akozwayo sarato la boyaka ko se comparer na Karine te bino tout. Boyaka ko se comparer na Karine te Karine azana institution ezana internet. Ana bato ya fandi sa ba chinois la Chine bozara na ba fan te. Omoni bino ba abonné bozana ba ona ba chaîne suka wana. Mais Karine azana ba abonné bazana chaîne na ye azadi sus na bato oyo baza ba abonné na chaîne te me ba chinois. Karine vivana ba fani na ye. Bino eloko esala bino mutema likuni pa Karine ezaka ke po Karine afanisa ba fani na ye baza rekoni ke ba chinois oye mokalo ba ke ba fana nga baza rekoni OK ba chinois bino pe bozwi yango yo sarato lozana ba chinois ye sange kirino na internet nani Fere azana ba Gaulois Fali azana ba Wariou Karine azana ba chinois yo sarato lozana ba nani kote nkene ne butaka yango na sibino ale Karine butu kwendile bana bavutuka ngwe señorita tu yala twendile sans felitri shalako la chaîne tu yala twendile bere rouge nzoluga o mama nkenene zambika ni makuma mama nkenene zambia me mama nkenene o mama nkenene señorita mama nkenene oh mama nkenene YouTube salambongo ludi nkenene oh mama oza babiloko bokozwango surprise na bafle ala señorita bika kudile tala YouTube bokesala bokedia bambongo bokesola kundima ngeve ah non oui mama nkenene oh mama nkenene mutema mabe bozana batu te o bokozala na ba on internet lelo telempo lobike nga batu na ngentel bazate botika mutema mabe opération bengana bantivaleur ya ba chronofoite pembe na ba leader boyoka soni memela leader ba cri memela leader ba animation memela leader makambu ya sika pona bozala pembe na bango leader amona ki ate ba apporter tipo pa ye pembe na nga apporter un plus il faut azala pembe na nga mais yo memie lo côté o memie lo côté moye wana ka pona ko fingela musicien batu Manike pour telle information, ngam nemsa ki wata abengana opo yo oyaki na boulot la wata poison to boyi. Ki sinjora janvier mokondi kalaming te bazo bengana bino na el victime. Wana zo yebisa bino. Wana na po manike ko sala pembeni ya wata te manike na zo yebisa bino akoyoka soni. Manika otika la ye moko boya sala ba analyse ndenge ngana osala. Batala yo. Okosala ba analyse ndenge ngana osala bo batala bino. Eza sous ce côté musicien moko boy ngayo na ye na lobel Karine nga na lobela na Karine mère na nga fula nga bimisa nga na internet na zolobela ye bo lobela nani toze la bino actualité à JBC la boya ofinga Karine merci na ba chinois nyonso ro balinga ka beret rouge mama Souriaman hein mbote na mama Souriaman mbote na Naomi la perle japonaise mbote na liboma na Karine mbote na la choupette la voix la plus douce de l'Europe mbote na Papa King le bitter de la prolongation hein Papa King ya yangwane pourquoi pas je dirais un grand merci na Son Feli Idrisha Lako un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis voilà Son Feli Idrisha Lako vie bola moleke belé papa ba mbote no yangwane pourquoi pas clin d'œil spécial l'honorable Chico Bofassa, le cerveau d'État. Voilà l'homme qui a la tête au-dessus des épaules. Voilà. Nzamba Batelayo, honorable Chico Bofassa, Béré Rougeyo. Clin d'œil spécial, Navé Nangaya Zibel, Sénéri. Hein? Bel cours de grands, staff cours de grands binonionso, Béré Rougeyo. Et pourquoi pas, Naya Philo qui mène en nouvelle formule, les designers Mtema Masola. Hein?
Chéri mo gratana papa lopango simba lopango wana kitoko fandisela biso mama mwasi ya mwendo ya kitoko so ngolia malewa ya kitoko mela biara pio et pas vient biso chéri mo gratana hein Chesco papa lopango merci na ba enyoso balingaka beret rouge merci na ba intervention na bino merci na ba remarque na bino merci ndenge bozo benga ngai pona bo déranger ngai na yeba ndenge nini ya kopesa bino ba qualité mususu yango ezolakisa ke bolingaka oya bino beret rouge mwana ya Karine Mokonzi biso to yaka kofinga te et siko na lobaki mabe bolimbisa ngai siko na lobi bien bo consommer ngo parce que opération désactiver ba kroni fois ti pembe na ba musicien tozolongola bango information na yela ki bino ya sur yangwana ya mibale na yaki websa bino bo s'attaquer te na Karine Mokonzi po za mwana muke musicien moko ta memaye na poto akenda ye moko na ndenge pe biso ba beret rouge to kokende voilà Dr Roger Keb motema madame Toani Kebi beret rouge yo venanga Jamals full option hein beret rouge yo et pourquoi pas na ye moko JP Kos l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes venanga samouraï bilanga blouson beret rouge yo on est ensemble vraiment tokutani na mbalasima o elandi ya Laurent Sokoko okobeta JBT pona signaler batu o basala ka boulot makofi basala boulot na bango makofi so meki ba relaxo ke ba kolo likofi batu baliaka na likofi baza en direct s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour avoir information Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire, on fire. Karine Mokonzi, c'est juste un pick up. Karine Mokonzi la